na bino ba Congolais oya de père et de mère tolinga te loi wana esengeli ezala voter na mboka na biso pote balolenge ni tokotamisa mboka na biso entre biso bana mboka ndeko Daniel Safu abandi makambo ya journalisme abandi koloba boyete alai koloba boyete bandeko na ngai pona moni batumingi batelemi lelo après discours à chef de l'état pona koloba biloba loba bazo katanaka koloba biloba loba ozomona mutavandi boy makambazo loba ezoye banate soki mutu na mweza biso makolo mweza wapi na bango pour éviter musaneza kolobela bana mboka musaneza kolobela peuple musaneza likoya na likolo ya tribune ya assemblée nationale pona kolobela makambo oyo peuple atindi ya loba bandeko na ngai bota nano tata oyo bato bavota tata oyo bato batia esika za wana akomi lelo lolendo akomi kofinga batu mwana mobali afinga na ndenge mokete ata kotomelaki diamba na bite diamba ngo ekoma komelama na niveau nini ata omelaki diamba ba diffamation niveau wana ba trafic d'influence ba menace de mort na bite droit nini yazalaka nango ya boya koloba na kombo ya Simo Kimbangu pendant que bakimbangise bavandi balotaleka ndenge wana sibakimbangise bobetaka bato so muteko ba mamba lokuta otali papa Simo Kimbangu Simo telemelaka ye ebongo siko ndeni botika mutu azomela diamba azolanga milango ezanga tina asaka na kombo ya père spirituel na bino. Mesdames, messieurs, bonjour. Moto na bino esika souvent dans l'émission na bino na motema ya kufungama oyo ezali kopesama epa ya ndeko na bino Jérémy Kuna. Émission oyo egoleka na club original oyo ya grand frère na biso Tango Fort César Ngadi kulutu moko bien ateka pongi na ye pona atika kabaleki na ndako soki balali sima azongi na ndako na ye ya moko bien bandeko balandi ya émission na biso mbote na bino na motema ya kufungwama na motema ya kufungwama lelo toyepo na koloba makambo buzoba ozolinga kosila te na kati na mboka na biso okomona mutu ma bapesi pouvoir eloko mutu nyonso alukaka pota mutu na zwi pouvoir te akoloba biloba loba akoloba ngai soki nakomi na kosala boye botala na tata bino ndeko makambo oyo eza koleka dernièrement analobelaki mwana mwasi moko boye Denise Tuyou soki Denise Tuyou makambo ya trafic d'influence na kosala boye na kobeta soki mpe na kosala ndenge nini mais lelo oyo botala bino moko soki tolobeli yango te mutu akoloba ngo aza te mbote na bino lisusu bandeko na ngai mbote na bino bacongolais oyo ya de père et de mère tolinga te loi wana esengeli ezala voter na mboka na biso pote balolenge ni tokotamisa mboka na biso entre biso bana mboka me badongolo miso balali te balingo telemela oyo nyonso malamu oyo kosalaki Congo ekende liboso bandeko na ngai oyo kindoki to kindoki te ata mutu alingi asala bezo omoni mutu mosu akozala possédé na badémon me azoyeba te ke badémon bakotela ye kala neti ndeko oyo tozolobela lelo oyo ndeko Daniel Safu abandi makambo ya journalisme abandi koloba boyete alai koloba boyete bandeko na ngai ya mutu mosusu ko pesa ye 10 € po yeba soki azalaka munoko to aka munoko te ndeko oyo makambo asali eza makambo ya malamu te yango ekoleka boye te ifo tolobela yango po oyo esengeli tolobela eza yango po ye aza député ya mboka Congo nga alobaka te o mboka na biso boye o mboka ekokufa non nalobaka bongo te po eza likola mutu moko te nde Congo ekokufa ya likola mutu moko te asali bêtise nde fo mutu asala video aloba o Kisasa o Congo maatro te Congo eza maatro te Congo eza maatro te Congo eza mboka ya nkita Congo eza mboka oyo eza na futur mboka oyo nzambe akosala minene pe bato bakokamwa pona moni bato mingi batelemi lelo après discours à chef de l'état pona kolobaka biloba loba bazo katanaka kolobaka biloba loba
ozomona mutavandi boy mamazolo ba ezoye banate soki mutu na ngoza so makolongo eza api na si botala bango otamba komona bango ate po to fula bango te to fula bango te biso to koloba nde oyo eza na nzela polelo oyo ndenge eza boye batu nyonso bakomi kaka na nsima ya maloba mpona koloba ono omoni nyonso faute ya gouvernement botana tata oyo mamazosala tata oyo abandi lelo te abandi kala mais yambona continuer na émission na biso ya lelo na la seno moi image wana muke si mabongo to meka ko sala analyse to développer bon on a ba image mususu bon mona quand est-ce que cet homme a commencé à déconner. Il a commencé à déconner il y a très longtemps mais Tomi Tuna namboka na biso babanga ka bato babanga batute mais na yebi ke si batie maboko déjà basi batie maboko pour au moins tant d'ota mona na likama ti likama e kanga mai bota nanu introduction loko mama nasala ngelo kote yo mpesi no nyama yuma nyama nakusoso na miso bato la beto kude teto chimana tawo yo ozala pe mi faut la manière papa nasali na ngelo ko moto kande bo sala na ba député na builo siko ba builo rasiko yuma nyama meka je mususu mboka nyama okanga na sonda wana na wa yipa o sala na Tayo. Tiarie, afali la kitia. Mama no nyama. So kinda bana nyamozo kenga sona na sopa yiba kana yo osala kana. Ya ebiote. Non les kana. Honorable. Non, pas. Pour ça, honorable, welcome ni na ngo. Tu chaud dans la jido. Na ko peto peut être sur bango na chona. Mala suka. Yo timboka, we bingate. Et là ko le malade ka place wana. Il 200 francs malade au sambo. Mala suka yo. Tout fina on ya mama no penza. Fola ramno. Na sotelo na kota la lupango, na tumbola lupango. Zoba. Na so yo ki angwa mkomso. Wana chance. Wana chance vele na tongo. L'esprit na ngabela yo. Ngala sotelo na lupango na no peto. E yo biro ngate. Otala ngate na kina ba front na guerre. Uko bela minwa. Kunda merunga, mosa na ngai. Kunda merunga. Bande konanga bino mobozomona video oyo na otuko chila bino. Bomoni ndenge nini mutu oyo bengi député. Oyo bana ya mboka. Baponaki ye na maponami. Baponi ye po aya kolobela bango po député musaneza kolobela bana mboka. Musaneza kolobela peuple. Musaneza liko ya na likolo ya tribune ya Assemblée nationale pona kolobela makambo oyo peuple atindi ya loba lotili kezate batu ba na pasi batu ba kolala na ndinga pasi batu ba kolia malamu te makambo ebele oyo population eza nango mais motala bino moko mutu oyo bopesa yi pouvoir mais ngana yebaka te tant to votaka batu to vota bango pona nini yana lobaka tout le temps na lobaka omoni mutu asalaka te ye naza pauvre mutu asalaka te opa na posa asala te nde pauvre yango bapauvre wana nde batindiki babiloko ba Daniel Safu na likolo jusqu'à quand peuple congolais a comprendre que eza te posa pauvre nde fosala kindumba eza te pozangi nde il faut ndima nde faut otambola na n'importe qui po ata bapesi yo mbongo yango bakopeso eza boni po yo oteka molimo na yo to oteka mboka na yo bandeko na ngai bota nano tata oyo batu bavota tata oyo batu batia esika za wana akomi lelo lolendo akomi kofinga batu mwana mobali afingami na ndenge mokete afingami na ndenge mokete mais okomona likambo ekoleka kaka boye
Et on est capable de bateau, non, on m'a justice na biso, on est Daniel Safou, Azamou na mouké. Daniel Safou, ça a comme ça, Mouto Boyebit. Pour mingi mingi, toi, on a mboka, au monde, on sala, to salibo, au combat, mais na combo, Moutumoko, na combo Moutumoko. Ma selon, c'est béba, non, c'est koufa, non. Daniel Safou, Mouto Bako, le banen d'engini. Et puis, asala on a kindoki, to asala rango na kibomoto vraiment. Bon, on a tabi non autant abimaki na caché dans bakanga na époque Kabila. Botaninga bimaka, ce qui Jean-Marie Kassambate na papa Molière te, ne alia vraiment vungule na nenga osaranate. Botala image au simato zonga, bon on continue na bifinga finga ya orgueil oyo na habité. Mais pardon, niveau orgueil, nana monati, bolanda. Quand je suis arrivé ici, je me suis lavé, j'ai mangé. Et au moins d'abord, les prisonniers, les détenus que j'ai trouvés ici m'ont accueilli parce qu'ils me connaissent comme journaliste. J'étais bien. J'ai même dit aux détenus qui sont là, mais ici vous êtes en Europe, ça c'est pas un cachot. Donc je dois le témoigner que c'est ici où j'ai retrouvé la paix. J'ai d'abord mangé. Et les militaires que j'ai suivis ici, vraiment, s'occuper de moi calmement. Parce que Daniel est resté ici, ça fait plus de 48 heures. Je n'ai pas vu un politicien lui amener de l'eau, s'occuper de ses enfants et de sa femme qui sont restés à la maison. C'est moi et Molière ici, à côté. Nous sommes venus ici récupérer Daniel Safou pour qu'il rentre chez lui, s'occuper de sa famille et de sa carrière de journaliste. Alors mon jeune frère, rentre à la maison, repose-toi et reprends ton boulot, normalement. Les convictions politiques, ce n'est pas interdit. Chacun a des convictions politiques. Mais fais ton boulot de journaliste. Na habité ce qui papa Molière c'est moi hello président Moussala Kitoko ndenge général quand même aoki ba doléance na biso nazaka mingi politique te nazaka mingi social mais nazaki na souci ngai moko nakoma loka tokutani pe awa avec autorisation na yo na rezoyer na s'occuper na eti na commissaire na ndako aza na responsabilité na ngai avec bien sûr l'accord du président. C'est aujourd'hui j'ai compris que j'ai une famille. Je le savais que j'ai une famille. La corporation. J'en appelle à tous les journalistes, je pense, de demeurer solidaires dans la corporation. C'est pratiquement une famille pour nous. Je n'ai vu ni oncle, ni ma mère, ni mes cousins, ni mes amis, mais je vis les confrères. Ils se sont battus pour moi. Ma joie, je me dis, j'ai une grande famille. Et pendant que je serai en vie, la famille sera là. Et même après ma vie, ma famille sera toujours là. Et je pense que cette solidarité doit demeurer. Cette solidarité doit pousser encore davantage à ce que nous puissions améliorer la qualité de notre travail. Aussi cet amour-là entre nous. Parce qu'il n'y a pas l'amour, papa Molière ne sera pas là. Mon président aussi ne sera pas là. Donc cet amour doit être entretenu au-delà de nos clivages politiques. Soyez professionnels. Ça ne vous enlève pas d'avoir un regard critique. Critiquez le programme des autorités, critiquez la gestion, critiquez, mais n'insultez pas, n'inventez pas. Restez dans l'éthique et la déontologie professionnelle. Papa Molière a lobby, azo memaye tinandaku. Awa, a la responsabilité na kai. Donc bobang et le moroté, tous habillés sont ensemble. Bande ko na ngai bana Congo, tozo sola Congo, na motema ya bofungwama. Na motema ya bufungwama tozo la Congo na motema ya bufungwama tozo lo makambu oyo etali Congo na biki papa Valentin kaditu na Allemagne azolanda na motema ya bufungwama Papicho Chamala président Congo fort na biki kozana kata Kinshasa osala musala kitoko pona mboko zo bunda ten courageux ya omoni Makamusu pour ça le rappel de Tcharam beaucoup parce que osa courageux Papito Chamala Richard Benz. Bon mon numéro
ndenge abimaki na kati ya boloko na époque wana kutu papa Molière alobi apesa sanya nguba mais alia nguba nyonso asilisa obi ke orgueil mususuko lelo oyo nayebi te orgueil komema biso ti wapi image ezali me moto azaka orgueil po biloko mosusu mpe fosala mpe ke no comprendre ke nzambe mpe alobeli nga nakotisa maseke na ngai eske nde koloba lolenga azoloba wana botala lelo tata oyo ata kutu balobi no bakritike yo ozoleka na nzela oza député okoloba teke makambo oyo nakipango te mpoza niveau na nga te eloba mama Esther nakipango te mpoza niveau na nga te naselaki député naselaki honorable wana ndeko Eliezer oza wapi yo moto olobelaka bamakambo oza wapi moto andengo wana heureusement procureur de la cour de cassation asengi bakanga mutu wana bakanga e babiloko oyo Daniel Safa salona yango ne muteng il fallait un sujet ya masolo oyo ba combattant o baza na diaspora babiloko andengo oyo yango ne faut botelemela bolobela bozwa décision par rapport ya bato ba peuple ba pona na Congo ba se comporter mabe bango ne faut frapper bango na mikano ya bakota rasu awate ba soate na mboka oyo bango nde omona mutalobelo mo te likamoyo mutalobelo mo te le kaka boy kaka et pourtant eza nango déjà na ba réseau image wana oyo Daniel Safu azofinga mutubilo ko moko oyo na ebité moyena loba ezate par rapport à l'éducation au tata na mama na ngai mama Godé na papa André bapesa ngai okofinga mutu na niveau wana mutu oyo avota yo atako to melaki diamba na bité diamba ngo et comment on met la mal à niveau nini attends mais là qui diamba ba diffamation niveau wana ba trafic d'influence ba menace de mort mwana Congo la muka botika bi vota botika ko voter ba lokola ba tata ba bina razui sima apesi sima mokili mombezo monae donc azali kutuna somote ko azana somote zo bangelo ko mokote ata asale loko eza mabe ayebiki muta kosaka muta ko simba e azati no biloko il faut sila na mboka na biso biloko il faut sila na mboka na biso Daniel Safu faut pas kanga Daniel Safu il fallait en tout cas obike kinwa ko oza vrai yuma na ndenga osakana te comment muta ko finga mutu ndengwana aza député puis ana mbila moko oyo azo garder bobetaka batuti si bobetaka batu ba mama banani so bomoni makulu na boni bobundona bango mais mutu aza ayeye moko un député il n'a pas un droit au yezali kolo ya peuple député bako interpeller bako kangaye lelo ba doit tellement Daniel Safu ba kanga Daniel Safu ba tika mususu mais non c'est pas ça mutu ko lo bande ngwate surtout un élu du peuple ako ba biloko azo lo ba na te sala raté bande ko na ngai na moni ana diaspora nie ata mutazo lo belango azate mais tola batama kasi ba pomba ana mboka oyo bato ba lo belanga ma langage moka mabe baza ana mboka oyo mais c'est le moment ya hotelema ya loba vérité comme il se doit un type pareil a comme député ndenge nini Daniel bani makambo bandakala botala ka bino moko Daniel oyo Molière abundelaki à côté de la nenga mukete botana nga sisi no poso botala ye Molière donc parlement na référence ezate aza papa mukolo aza collègue na ngai j'ai du mal na kolobela ye ça me fait mal mais eza malamu te okenda kozwa mbongo na parlement na biso nyonso mutu aluli parlement lokola Molière azate ya mema na bana na bandeko bakoma ba député azana mwana ne azamemi député mukonzi na assemblée délibérante ezaleli oyo olingo lati sango batu nyonso amoni bato baloba biso te yondo lala ka keloko te yenda sala keloko te ozola na ngai ye asala keloko te donc ye musala nezali émission babola comment moi sikana ko bimela ngala sa émission babola bomoni bandeko na ngai azaka ingraté muto andimaka o basene malamu mazape mutu mabe mutu mabe ya kosakana te mutu motema mabe mutu ya
lo lenge moko onga na monate aye moko na monoko na ya ko beta masolo oh non omoni Fachi a dribblé Kabila, Fachi a eu pouvoir a dribblé Kabila nenga mystique mais li kamuke o na bité kisini dane sa fazara nango na bité droit ni ya zala nango ya boya ko loba na kombo ya Simo Kimbangu pendant que bakimbangi se bavandi balotaleka ndengwa na si bakimbangi se bobeta bato so mtego bamamba lokuta o etali papa Simo Kimbangu si botele menaye e bongo sikonde ni botika mutu ozo mela diamba azolanga milango izanga tina asaka na kombo ya père spirituel na bino botika kende nini po bolobela kete pona nini Daniel Saf na ebite ya soki kombo ya papa nezaka nani na te soki famille na ezalaka nini po Daniel Safu afinga batu na niveau wana po Daniel Safu aesa mutuke na ko kote la yo Daniel Safu asa judo na mboka nini Daniel Safu osala judo mukolo nini bito ba maître Daouda na mboka oyo te ba maître Bobo na mboka oyo ozomona otali mutu boye mutu makasi bana maîtrise alobaka te ko maître Mike ba maître Mike otali boye mutu alobaka te ba maître Deripa baza ana poto amoni basala misala me balobaka na bango te mais yo Daniel Safu ozobaka yo osala soki judo so wapi obeta nani na Kisasa nga avani na tina koli na Kisasa na tika ko yoka yo ngape na mwana matete pe na mwana matete na tika liko yoka yo te na koma maître Bele mais yo na yoka yo te Daniel Safu nani nga votaki mutu oyo et puis okomona tangu mapona meko ya lisusu boko voter batu ya ndenge wana sur base de quoi na ebité Congolais la muka pauvreté eza kozanga kulia te po batu oyo kutu bazanga bajenaka ko mutambongo te me azo gêner po azo sambela nzambe basaela e bongo yo siko pauvreté e otinda yo eloni ya mabete osala po osala responsable indirect te ya bêtise oyo salama na kati ya mboka bino bovotaki ete tani bokumtambo kumomona makambo bomone bozwi Saoul bozwi ba Saoul lokola ba konzinamno lokola lobele bino bozwi ba Saoul ko azobina azwi sima azopesa tata mukolo eza pasi. Il n'y a pas longtemps, Daniel Safu a menacé journaliste Mokoboy, a menacé journaliste au Suga Salenini, au et les camarades n'engwana mutaloba ya ngote. Soy ne long na teli mona ba. Bogele soy ngaza na tamola munduki. Na bogele soy no ngi kwa sa lote na beti masasi. Na tamola munduki na ngai moko. L'affaire fait en tout cas grand bruit dans le couloir de l'Assemblée nationale. Vague de condamnations, incriminations et indignations dans les rangs des parlementaires pour un élu du peuple qui, sans vergogne, s'attaque et promet de tirer à bout portant. Mais tout ça, on a lobby makambo oyo, et ça n'a zélate, pendant qu'on lobby ma solo morobo, oyo zangatina, pendant qu'on attaque batu oyo basa yelo morote, pour critiquer bêtement. Bamakambo oyo ça na kati mboka. FARDC, ils ont évolué. FARDC, ils ont été liboso. Tebino molo bakino, FARDC, ils ont été liboso te. Barwande, bazo kota kaka bazo kota. Oh, FARDC, ils ont beta bango na nenga mukete. Bazo beta ma, kagama zo lenga, kagama zo banga, mais bino molo bakino, ils ont fachim tazo banga mta olenga. Bolo kende na ba chaîne étrangère, so momoni micro, il y a TV5, momoni micro à France 24, allez mbango zu munoko che wana, pour le makambo ezanga tina. Pour le moment, vous en avez. Mais, le na elaki bino, tata oyo, Daniel Saf, obino tubo yebi. Le na elaki bino ye, pona kuluba, babuzoba oyo alubi,
po trovanda kimiate biso ta presse po photo lo ba makamba boy po bana Congo ba telema bana Congo bala muka ba koma ko temena biloko marque ya motindo oyo ya ngonde sengeli ko telema na kisasa kuna mais il faut botambola na nzela il faut botambola na nzema mambo ko le kasunde mwana te faut telemela ngo parce que ya ngonde mteza ozongisa mboka na biso sima ya ngonde sala ke ba mers na biso beba on a anti valeur aza anti-valeur le roi mwana mwasi wana on olobelaki oyo alobaka biloba baza ba anti-valeur ya mboka na biso na oyo alobaki président Facha Bokufa ba anti-valeur sikoyo na kibonzambe. En tout cas bandeko na ngai lelo na suki awa parce que il fallait na loba makambo oyo namonaki oyo sepelesaki ngai te na pesi bino nyonso tu mbote mingi bisika oyo bolandelaki émission oyo na osenga toujours et pas nzambe asala ke ba kuluna ba bongo la mitema ba kuluna ba koma batu ba zonga lulenge bazalaki pe général ya police nationale yo okanga batu nyonso o bateka ka ba bombe o bateka masanga makasi pona bana bamela po basaka mobulu kanga bango na sepeli mingi ndenge to solo laki lelo masolo ya motu oto toza ko na komba ko benga ete na biki na ngonga oyo azaja ko kangama si soki ba information on azwaki eza ya solo aza deja ko kangama donc basala moyen nyonso singeli pona balongola moto moto moni en France awa député alobaki na motu azonga en Afrique azu 15 jours a okota na hémicycle te. Alors, Moutouane il faut attendre. Donc, pour toujours, à côté de son hémicycle, à côté de Boloko, ou Bakangie, Abimati. Nzambe Azana Congo, Nzambe abatela FRDC, Nzambe abatela Fachi tout le temps, le président, ou la proximité, Nzambe abatela biso, émission Bokolandango na Cléboa original, il y a Vieux Césangadi, Tango Fort, Vieux Moko Malamu. Oyo ateka pongine atika baleki na ndaku paye azungi akekolala ya moko bien ezaki Jérémy Kuna oyo a présenté bino émission oyo lelo to kotene na mbalasima pona ko beta lisuma solo ya Congo na émission na bino na motema ya kofungama tika Nzambe apambola biso nyonso mbalasima.